Bonsoir et bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision Canal+. 345 chers amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez à partir de la ville province de Kinshasa et ceux qui nous vont nous regarder à l'étranger, c'est grâce à Canal+. 345. Merci beaucoup nos amis qui nous suivent maintenant en Belgique, France et aux États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Grâce à Canal+, votre chaîne de télévision Molière TV, Canal+, elle est belle et bien suivie jusqu'à l'étranger. Merci beaucoup à mon DG Géry Nemalemba. Merci beaucoup à toi, l'illustrateur et le promoteur, le patron. Il est aussi député national, Papa Néo Nemalemba. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que on peut se faire confiance un peu. Là, voilà, aujourd'hui, nous sommes bel et bien vraiment en bonne et due forme, selon l'ère à laquelle vous allez nous regarder partout dans le monde, notre chers amis fidèles téléspectateurs. Alors, pour bel et bien débuter notre espace promotionnel de la chaîne Molière Télévision Canal+, 345, on va directement retourner du côté de la régie, c'est détendre en paix. Et on se retrouve juste après pour la continuité de notre émission qui est aussi le vôtre, Télébusiness. Zamba Zamba Lamu. Bonama Ikolaka te ndekolanga kolemba te. Nana kokota na Jérusalem. 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 Mbokaya ba Kristo. Jérusalem. Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, Jérusalem, Mbokaya ba Kristo. Voilà, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Là, on est déjà ici des retours, chers amis fidèles téléspectateurs. Alors, pour bel et bien encore une fois de plus entrer à la profondeur de notre espace, de notre émission, nous avons aussi nos partenaires qui nous soutiennent, en fait, qui nous soutiennent notre émission, qui est aussi les vôtres. Nous avons nos partenaires, la Caverne de l'Éternel et Maman Petroni Moukans. On organise 14 jours de jeûne et prière, qui sera bel et bien clôturé ce 31 juillet, précisément sur l'avenue Moukoko numéro 47, commune délimitée quartier Mombele. Regardez d'abord ces spots qu'on va vous proposer. Deko oyo kakaba betela kayo lisolo. Kasi pendant 2 semaines oyo, yaka yo moko ba betali solo na oyo Yesu akosala na bomoi na yo. Du dimanche 18 juillet au samedi 31 juillet 2021, 14 jours de signes et de prodiges. Sous le thème La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Au centre chrétien Emmaüs, sur Avenue Moukoko 47, quartier Mombele, croisement, Université Station Capella et Lumumba. Pendant 14 jours. Dans la semaine, de 17h à 19h et les dimanches, de 8h à 11h30. Ndeko mosi pe mobali solution na likambo pe mitungisi na yo ezali se na kombo na Yesu 2 semaines oyo loba ezaya. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Vous voyez total en habillon ensemble en habillon chers amis fidèles téléspectateurs. Le prophète de nation, Papa Condé, Dominique Condé, il y a Église Liloba. Il a quand même parlé un peu par rapport à la disparition de notre
Tata Cardinal, il nous a laissé il y a cela une semaine. Nous venons déjà de l'enterrer. C'est en l'heure à laquelle vous allez regarder et les jours déjà avancés. Regardez d'abord l'intervention du prophète Condé. Il a quand même parlé, il était ami, ainsi de suite, famille. Tout à l'ensemble de la vie. Merci beaucoup. J'ai toujours un souvenir tellement n'habite ce qui n'a pas tout ce to bando collaborer sur ma casse de tous agnaye le père et fils. C'est vrai que Zanzira Bissonio se paie à son âme, mais Azake Mutumoko abandonne la frontière, frontière, il y a religion, c'est là qu'il a façonné, il y a façonné à vivre. Vraiment, tout ça qui est une collaboration impossible, étroite, et parfaite. Donc, sur le tout et tout. Bon, nous sommes contents. Tout d'abord, premier cardinal, et ciao, père, nous sommes en moine. Père, nous sommes nous sommes que Bosimba, nous avons même membre de la famille, Bosimba, les Lobawana Zambia Solonde. Ngande nzambe temeli loba nzambe asolonde ye pe na sepela ki collaboration pesa ki na ndenge na tango wana para na cardinal Chao et pe na kanisa ki pe sili me wa kitana ki na cardinal Laurent Mosengo Pasinya na chapenda na katna motema kolo apambla na église wana parce que église na biso catholique bazabato bah ene na biso na foi façon bazo se simplifier pe na kondimano so pe na koyoka na biso bato yesima pe na nga moko ekamusanga pe sanga plaisir makasi parce que to ça na frontière ngana yete to ça ki bon moko makasi to solana tout na téléphone to sur la même tête à tête to sur le to kutane calmement ata to kana kina to solana 10 minutes comme même 1 heure, même 2 heures, 3 heures, pour ça c'était pour moi soulagement moko makasi pe joie moko parfaite. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Olympiosal, comme ça, à l'université, mon nez à Makas, le colonel université William Booz. L'université William Booz, bah, faut lui apporter na bango pour voir na comme ça bana. Il y a année à Sika, bah, faut lui payer, bah, département ou bah, faculté na bango, nous surtout chers amis fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, entretien tout ça là qui est recteur, il est député national, docteur, professeur des universités, Roger Mampouya. 7 juillet 2021, Église de Jésus-Christ Simon Kimbangu, paroisse de la cité de Ndounou. Espoir de son éminence, Papa Diangenda Kuntima, va célébrer qui 49e anniversaire Oya Koreki. Kuna ezalaki na plateau de Bateke précisément na commune ya Maluku. Ngai toza biso mibale na papa Johnny Mayanga. Elembo toza kotia ezalika ke lembo moko. Na oyo ngala kotia, na oyo papa Johnny Mayanga kotia ezalika ka eloko moko. Ozui pa papa Johnny Mayanga ezalika ke lembo moko. Ozui pa na ngai ezalika ke lembo moko. Po batu basala ki mouvement, mi ba no keneka papa mfuma longo. Pour Monique, papa Johnny Mayanga n'est sadiste. Tes papa précisé déjà le bi. Ezalika kamoko. Ezala bokesenité. Bota la ndenge bandimi ya église de Jésus-Christ Simon Kimbangu. Basenga ki mabondeli pa nzambe na bango papa Simon Kimbangu. Prophète talela biso tokokisi 19 ans. Ya séparation tozokoka kozonga na te. Yo lobaki otika kabana na te. Bota la ndenge bana baleli bandimi baleli réconciliation. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosana. O nzambe, ofanda niete. Okanga maboko te kotika la baba te. Tala banguna na batomboki. Bato bayina kayo bazali kotombola mapeka. Basaleli batu na likita. Bazali kokanela batu oyo batela lokola liki.
bazali koloba tolongola bango na kati ya bikolo mpo kombo ya papa Simon Kimbangu entangama lisusu te bayokani bango nyonso mpo babundisa yo nzambe. Na nyonso elekaki kuna na paroisse Ndunu, espoir de son éminence papa Diangenda Coutima, église de Jésus-Christ Simon Kimbangu, paroisse de la cité Ndunu. Moko ya ba chef spirituel adjoint ya église Kimbangiste azanga kite ko pesa message na ba croyant nyonso tu ya église Kimbangiste. To bandi démarrage sika na kati na lingomba papa Simon Kimbangu. Yango na kosenga ete na kolela na biso tozali kolela tangu nyonso na miso tata Nzambe na kolos papa Simon Kimbangu. To sala très attention. To lati biso banso uniforme to kolinga te la mano yebeba. Okoboya. Ezo tâche to kumtaya te grâce à pamba go sepelate. Pamba te lingite la mano yebeba. Sala pe de sorte que obebe c'est la mano ya molimo te. Obebe ça ngote otika ngo intact de marque. Parce qu'elle est capable à répondre à toutes nos questions. La population n'est c'est parti. Zamba zamba lamu. Bonamu ebolaka te ndeko nanga kolemba te. Ngana kokota na Jérusalem. 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 Oh. Jérusalem. Jérusalem. Mokaya ba Kristo. Jérusalem. 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 Oh. Jérusalem. Alléluia. Jérusalem. Mokaya ba Kristo. Mboki tunga mina wono. Chocolate la makembo. Colle la pesalité. Tokomona roi David. Mokomina banzema. Esengo tango nyoso. Nyoso ndebo belena. Wapi? Jérusalem. 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 Oh. Jérusalem, Jérusalem, mboka ya ba Kristo. Oh, ngapela sepeli makasi esengo makasi vraiment. Zabazo lokumu. Solwana. Molia papa na ngai. Tu es histoire. Comment Kinshasa né? Kinshasa ça va, changer mon cœur la moniba. Moi batongi babiloka sika. Oh ouais, par rapport à Bamako Makala. Oui. Quand vous étiez un peu mais téti. En tout cas, ça va. Congo est changé. Papa Molière Antalayo. Est-ce que tu as un souvenir pour Papa Molière? Eh, belé sur la bande de maintenant. En tout cas, Yemoko yebi papa na ngando ndo balanga penga ni mo fininga litama. Bendinga ah ma fille. En tout cas, papa, je vous aime beaucoup. Na bossa na ote, yo po bossa na ngapeto benga kanga. Abenga ngati na poto kotuna santé. En tout cas, nzamba batela baksono mikolo mingi na sena moyi o. Maman va souvenir à Malamu Zali. Et belé. Oui. Donc nous avons notre découverte à travers notre chaîne Molière parce que vous avez la Canal+. Okay. Vous savez que c'est grâce à Canal+ que automatique qu'il y a photo. Ah, voilà. C'est bien. Donc ce qu'on a en France, on a Belgique, on a États-Unis. Si vous avez Canal+, peut-être n'importe quoi pas les armes combo mais parce que nous sommes maintenant à Canal+, au Betika code 341, nous avons reçu Molière télévision. Ok, c'est bien. Tout le monde a découverte voilà. Ah, ok. Ça va pas bien que c'est moi, hein? Voilà. Ok, pas de problème. So qui m'appelle ma belle, na kota la seyo, na kosimba teka, kombo na yo yesu, na eli kananga, na kozwe longa. Na kombo ya Kristo mokonzi soki mopepe mabe na kota na seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na eli kananga na kozwelanga
makasi. Excusez, votre potentiel, oui, Marandé, mais la maquille. Chers amis fidèles téléspectateurs, Maman Dorcas, la sœur Ayamba Yusohewa, ma femme, ma très chère épouse. Son unique année est montée pour un éviter dans la Congo. Sœur Ayamba est chantrée. Voilà, merci beaucoup. Alors, sœur Pengani, quel est l'impact fort de cette descente seigneur au Kitana Kinshasa? Les lignes, parce que Kino va comprendre. Kitano na Kinshasa au même bango nini to eka masolo tout au monde Kinshasa kala non yango le ça va na bana pe ko lingana ba TV ainsi de suite non en tout cas boye inanga ana mboka na biso ezali pour la promotion ya Jérusalem ya carrière solo ya Pengani Makoma. Jérusalem ezali titre phare ya album puis ezali maxi single. Ezali maxi single. Maxi single nzembo yango na yeli boye awa pona kosala ngo promotion na eka pona yate na epona ko partager liloba oya sika ya sengo na bandeko nanga nyonso tu oyo balinganga o balandaka nzela na Yesu Masia. Je pense que vous êtes aussi servante de Dieu. Hein? Amen. Alors, est-ce que Jérusalem, tu as été inspiré par Dieu au moment où on a un auto, tu as raisonné que ça va à la maxi single Jérusalem. Source de provenance dans la vie. En tout cas, Jérusalem, ezali temps nzembo na benga moza témoignage monene pona ngai pona ko partager la bande konanga onzamba sali na kati nanga asala pe pourquoi pas na bande konanga nyonso o bazo bazape na bazalaki pe na situation lokola ya ngai o bazape na situation lokola ngo nazalaki nango yango na ezali témoignage monene ezali inspiration onzamba pesa na kati na ngai. Il a dit inspiration au temps ça qui n'a qu'à ta sœur Pengani, la servante de Dieu. Amen. Merci beaucoup Fova, ma sœur Pengani. Bala nzambe ba Holanda ba Holanda oui on veut faire témoignage. Non mais refuse pas. Mais t'as les habitudes de tout qu'on va résumer témoignage côté. On va comprendre oui. T'as les habitudes témoignage en tout cas témoignage ezali munene bana nzambe ezali nzambe apiki singai na uti la liwa bande kona ngai na uti musika oyo nzambe la lola ayoka kakolela na bana na ye pe na kotali sabino que témoignage ezali pona nini po bolamu oyo ba bien fait oyo makambo na bande ko sala pona sepesa nzambe nzamba bosala kango te bande kona nga même de ko place ozali même au kombo na église même au sala ba sacrifice ba action de grâce ndeko badinko banga te ko lemba te ko kantate o soki nini no yeba kango mbongo wana ozopesa na église pona ndako ya nzambe mais nzambe na lola zomona miso nezomona yeba ke mokolo oyo yo okozana passe koyela yo miso notala na likolo rappeler nzambe ba bien fait oyo salaki na sena boy nzamba ko yanola ko bikisa ndenga bikisi ngai pona rappela ki na rappela ki nzambe na tala na bande ko yembela yo na bande ko kumisa yo kote ya bato ko bondela ko kolisa kondima ya bato mais nzambe ona tika kinga te lelo nga Pengani mais boyoka nga na kufa mais nzambe bikisanga pona ba bien fait et pour la kate on a pas bien fait pour la rater lelo nzambe a bikisa yo la sœur Pengani na moni figure moi ben sur ma caméra et rappelez on me belé mais vraiment merci beaucoup mon ami c'est l'homme date vraiment c'est la grande famille vraiment donc ça c'est ça moqué alors chers amis téléspectateurs c'est la sœur Pengani Makoma voilà ce qu'on nous a dit tout à Jérusalem à quand Jérusalem voilà tu reçois tu me reçois moi un peu autopsie na kati nzembo à Jérusalem et après tu mettez-moi un peu les passer à Makoma parce que jusqu'à nos jours ça n'en marche que moi et d'autres chers téléspectateurs qui nous regardent maintenant partout dans le monde entier qui se parlent et même que Bakenda Wapi Fanny Makoma c'est la question mon macasse pas de problème Bakenda Wapi et aujourd'hui voilà les résultats qui joue dans la musique qui est resté dans la musique populaire qui ne peut aussi rester ainsi de suite. On n'est pas là pour faire la polémique, mais les lignes de réclamation à Baranzani. Regardez d'abord Jérusalem une fois de plus, dernière partie, hein, et après tout ça, parce que la sœur a amené à l'occupation ébélée, mais c'est aussi une mouleur aux oreilles parce que tout le monde peut avoir rendez-vous. Dès qu'elle a qui porte était. Ah papa Boya, allez. C'est parti Jérusalem. Merci beaucoup à Tandoli Matimba. Tozemba Jérusalem, Bokanaba Christo. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem,
Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Christ, oh Mboketonga mina wolo, chocolate la bakembo, kunanzala ezala kate. Mboka Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est ça, ça fait énormément plaisir à mon frère. Un ami, vraiment, on se connaît bien de longue date. Oh. Merci beaucoup à toi. Trésor Balabala, Trésor Balabala. Jonathan Bangala, merci beaucoup à toi aussi. Aussi la ratiti jusqu'à nos jours. Freddy Kwanza, merci beaucoup. Plein succès à vous. Jérusalem. On sent vous que l'artiste a toujours na siète en fait. Amen. Oui, c'est ça. Kali Kabanzambe. C'est quoi ce que vous Kabanzambe to boité. Toi il s'agit de tamula yo otiki biso terrain ka pour Oh, en tout cas, Makoma, Tanabi, les Makoma, donc ça veut dire Bissonios. Tout ça là qui break, moi, mon pied. Pourquoi? Quelle est la raison pour faire break? Non, 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 ils allaient dans mon camp, ça la break, tu peux maman qui pour banda bomwana. Banda bomwana ba voyage donc tu peux makate tu peux mak to bande ko pe mate bande ko na inane obimi otiki ndako otiki bana otiki mobali otiki mwasi na yo kei inane donc tout le monde qui note ça peut moi break banda to banda break ane même no pe ba nzela mutu ba tole ba ke Nathalie boto ke ne makamna non et ça n'empêche pas au moins break on les ali mutu nyuso to zali na droit na ya sala loko oyo alinga sala solo nanzela nzambe selon mutu yo moko nem to pona yo moko so lingi yo koma no bokoma yo moko mais na web sabino zali que muto konyo bikeno solo carrière solo ngala na sala na bana date boye mukolo boye en tout cas ngai solo carrière ya pengani makoma ezali par rapport ya témoignage na ngai makambo na vivre ngo na lobitika na zonge na koyembela nzambe loko leki koyembela nzambe za te po abiki singa po na loyembo o comprendre siko bo comprendre bande konanga donc na abiki singa po na badaki koyembela exactement yango na zongeli koyembela ka maître wana Jésus Christ de Nazareth pour na ko remercier na kwa scène na kati na mingi bakota na mabele mingi bakufi mais na nzela témoignage na nga na bi non pour koyembela nzamba na azamalamu nzamba lola amana Yesu oh là là chers amis on s'attend na ba o la liboma na Yesu alléluia voilà na serment talo ba bibo koka na serment na tano ko mona ayemba rappel bon non la caméra c'est je pense qu'à quoi moi pas plus bonjour ah bon c'est Alice et Ali ah il a bien abenganga déjà tout solo là il ça qui solo peu bilongia ah bon au monde ngalo yeba te bino boyeba solo ça va donc nos régisseurs et nos monteurs vont nous aider à placer la photo de sœur Alice et Ali et la photo de notre sœur Peggy pour talara bino bi voir sa réaction on va vous envoyer les textos OK pas de problème aujourd'hui, Nakoma, je pense que vous êtes en stand-by. Mais maintenant, vous jouez en carrière solo. Vous essayez de marcher sur la terrain. Mais au flasher déjà, non? On a flashé déjà. Pour les réseaux sociaux, ça va? Oui, ça va. Ici à Kinshasa, comment corps de Christ est bien? Mais ça vient du point de vue négativité et positivité pendant ce séjour aux allures. Oh, en tout cas, pour le moment de la vérité, que en tout cas, ils ont bien, Makambo qui est bien. Bayambinga bien, Mbamisous, mais oui, les autres, c'est normal, il faut pas tout ça. Ça passe, hein? Non, ils ont ça plaisir, Bazoye, Bakabande Konangai, Bazo Pese la Bango Bambote, et ça l'angai, oui, c'est ça. Moi, quand on lobby, on a Bisaye, pas au CP là-bas. Ah, c'est bien.
omoni voilà donc en tout cas bango tu apesi pe bino mbote mingi balobi leki na biso kende yembela nzambe na ndenge nzambe abikisi pe bango pe baki bazalaki wana tant souffrir tant on a kondi tout ça là tant malade ils ont ça nga makasi bamoni keno nzamba malamu. La sœur mariée, oui, on voit déjà l'alliance. Le nom du papa s'appelle comment? Non, Lingaba Pesa Combonete. Combien des enfants déjà? 4 enfants. 4 enfants. Une mosso Combonane. Kevin, Raël, Alicia, Cristalline. Voilà, c'est un peu qui. Du coup, sortie officielle. Pour Banananza, mais va sentir en live. Banananza va sentir que oui, c'est la sœur, elle est vraiment sur scène. Est-ce que vous avez quand même un programme phare adressé précisément à Banananza? En tout cas, Banananza, le programme est allé en décembre. Tokoya. Non, c'est promotion. Quand même, qu'on soit les terrains. Ah, qu'on soit les terrains. Qu'on soit les terrains. Voilà, on comprend. Mais c'est qu'on a compris. En tout cas, on a lingala, vraiment lingala. On a une promotion, il y a Jérusalem. Pour la coïf, ça va tout qui est pengani makoma azosa la carrière solo. La bénédiction, na lipambolia bandekolanga. Courage, bazo sala kende yemba kolembate yembela nzamba na salia minene na yo. Yangwana décembre je suis là dans concert pour na balanza beba sepela première fois pengani na carrière solo na podium oh là 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 na invité sur les kandeni nzamba sunga en tout cas programme sous oui non toi c'est programme toi c'est une compris mais apparemment une remarque ça marche que moi j'étais quelqu'un des médias OK oui qu'on soit les terrain oui pour ça la promotion mais de ma part on les sent pas que ça la peine promotion. On voit la sœur Pengani sur le terrain, dans des émissions, j'ai vu ça chez mon frère Papi, c'est bon, mais vraiment qu'on sentir que promotion de tout sentir quand il y a promotion, il faut les sentir. Il faut vraiment placer la chaîne, il faut maintenant pour ça il y a le monitoring. Là, je vais fondre la registré, pour ça le monitoring, il faut que bêta, on a mis la 6h 17h, 10h, 18h, mais on ne les sent pas. Et bandinde. Et bandit de non, vous pouvez faire bino, autant au moni na kolo baké na bandit de promotion. Dès que arrivé dans la yeboé, dès na bandit. Il y a un moni na ba chaîne na zole c'est ça. Donc pour ko yo ki sababa yo karabala mukana pengani et bandit de. Voilà. Bandit on a son comment on va congolais. Maman à chaque fois, est-ce que tu as un message à tracer précisément pour l'est, pour le est? En tout cas, parce que quand on a pu m'en tu vas rentrer que vous avez pu occuper comme boutique 1 milliard. Pas de problème. Au moni di Kambozana na bande ko bango bande bandeli que bande ko ngai ya goma so botali na Facebook pengani makoma Instagram penga bomona toujours nazoko mutali boso na posta pona bande ko est goma naza vraiment na motema na bino na kanisa bino mingi bomona ngo soki nazolo bokande toza boité soki botali vraiment na ba Instagram na ngai Facebook bomona toujours nazoko adresser la bande ko ngai est ba mama to telema ba mama nazala posta na bino nzamba na posta na bino ngamo pele ngi botelema mabozi bo lembate mabondeli nzamba lola loboko ne akusunga toujours na lela peza pona est na esa kutu producteur nanga que nakolinga mingi na kene pe kuna koyemba elongo na bana nanga bana mingi bana mikie kobina koyemba kokumisa nzambe na ndenge abateli bango mingi bakufi mawana motema menzamba batela milimo na bango donc tout ça là je suis vraiment de cœur na bango ensemble. Voilà, merci tout le monde sur moi même parce que tout le monde est dans ce compte. Vous avez quand même un message à adresser précisément à Bananza. Je pense que vous avez moi mon tout ya pour yo to vivano na king to da libanda enga plaza to vivano parce que ça là qui nous a bon en fait ngai aucun kolo ba ça juste au sa numéro à contact on a bateau bazana besoin ba atteindre biso bozana ba manifestation en attendant que ça na awa ba église bazo benga to pesi numéro ça 081 18 40 261 081 18 40 261 wana ozwa biso tokoya place nyoso bozali tokoya to memela bino yi nene tokoya. Voilà. Alors, chers amis fidèles téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. C'était la sœur Pengani Makoma. Moi, la famille Makoma, elle allait en pleine carrière solo naïe.
Jérusalem. Jérusalem déjà en promotion ici en Kinshasa. Voilà, merci beaucoup son excellence Godal Montemona, ministre Yamine, Kinshasa, vice-ministre Amelia Godal Montemona. Vraiment. Alors, question de curiosité. Caméraman, tu vas nous aider seulement de braquer seulement la serre. Elle-même. Question de curiosité. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ok, maintenant, tu es l'aise? Non, là tu as la caméra. Bon, yo tala no gata, kimi se lo ngini daka kuna. Eza na motuna moko boye. Olinga na ba plateau na biso. To tuna yo. Mais durant obandi ko sala be émission. Eza na journaliste moko ta tuna motuna yo linga to tuna. Ngape na minute yo na juyo. Na tikali ko tuna motuna na te. Mi poser question mi répondre pendant 60 secondes. C'est un exercice hein. Mais éviter. On a 60 secondes sur quand tu toques. Na oka moni motuna ngo mo chauffer c'est que la zé bateli. Autopsie hein. Bon, on a sauté. Voilà, ça va. Allez, c'est parti, c'est bon. Merci beaucoup. Sorry. Oh, sorry. Ok, merci beaucoup, voilà. Enfin, quand la caméra, c'est trop dire. Ok. Maintenant, moi, je vais désannoncer. Tu as un message adressé à l'accord de Christ. En tout cas, Nzambe, Naningi Bino Mingi, Nzambe Alola Bate la Bino, bo soutenir nga serre na Bino, ezali pour la œuvre na ngate za œuvre ya Jésus-Christ de Nazareth, ou azo bate la yo nangai. Jérusalem, ezali liter munene pour la ba oyo baningi ba ye batina Jérusalem. Boke na Psaume 137, 5 à 6. Psaume 137, verset 5 à 6. En tout cas, boke le kotanga yango boye batina ya nzembo o naza koyemba pour na lokumu na Yesu Masia. Voilà. Na été ce ser elle dans le bas. Il y a le baran à téléphone. Bon, va contacter. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Déjà, ok, pas de problème. Comme dans Souka, il y a entretien. Là, c'était la sœur Pengani Makoma, notre invité de marque. Un petit rappel à nos amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes chaque vendredi à 17h30 et le lundi à 11h30. Molière Télévision, Canal Plus 345. Qui commence bien, qui finit bien. Nous vous retrouvons au prochain numéro. Canal Jérusalem. Ciao. Ok. Jérusalem, hein, hey! Alléluia! Zamba zamba lamu. Bonamu ebola kadiende konanga kolemate. Nana kokota na Jérusalem. 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 Mokaya ba Kristo. Jérusalem. 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 Oh. Jérusalem. Alléluia. Jérusalem. Mokaya ba Kristo. Mboki tunga mina wono. Chocolate la makembo. Colle la pesalité. Tokomona roi David. Mokomina banzema. Esengo tango nyoso. Nyoso de bobelena. Wapi? Jérusalem. 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 Oh. Jérusalem, Jérusalem, Mboka ya Bakri.